Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendants. Souvenir. Mauvais. Souvenir. Mauvais. Souvenir. Attaque. Attaque Sareki. Attaque. Attaque Sareki. Frappe. Frappe l'aller, frappe la retour. Bokesenye, ça lien. Frappe n'allait, frappe n'a retour. Bokesenye, Zali veut dire différence yena. Betoune baou différence yeza kaka. Mauvais souvenir groupe ya pasteur lité à Kanda. Nani aeba kite. Nani andima kite que deuxième édition yalité à Kande Kozala. Qui a dit que deuxième édition yalité à Kande Kozala te dit. Bongo oyo tokolobeza nini. Na sepela trop temps na zagana epo apapolaka. Impact à danger, il était à Kanda Mtakobo, il était à Kanda bonjour. Bonjour papa. Mauvais souvenir, bonjour. Bonjour. Non, c'est pas même pour Babi moi Maïla le baka le quoi tatana e. Non, senti le baka le quoi il était à Kanda. Il était à cours accéléré. Loba, troublement à côté de Milton Namboka. Troublement à côté de Milton Namboka. On a pas papolé l'ambango pena ba tout bien bien. On a pas papolé l'ambango bien bien. Cours accéléré bana bazoso. Ça c'est très bien. Papa na bango. Cours accéléré ça moins bien. Deuxième événement il était à Kanda, Tomoni na affiche au Tchenanu qui ont mis cercueil. Message ni ngo pesa ba tout place wana. Message eza penza ya makasi pona elembo ya cercueil wana. Mais ba esprit de mort. Non, esprit de mort te. Eza libaya. Eza nde ba notion mususu tozui ezo sala pena kito côté. Eza libaya nde ba décorer ngona forme wana ozomona. Soki tolobi tozongisa ngo kaka libaya okobanga ngo te mais so ba komisa ngo na forme wana batu bazobanga ngo. Mais eza na message moko eza clé nazo sepela na pesa ngo devant public. Bango moko ba vivre ba yeba makamnisa na kati mais à part message na bongisi mais nazolo baboye na papo litro na moni maboko elembi siko nazozwa na kangio kaka mobimba lokolo zoyoka te na kotio na cercle na kundi oh wana kazi ba politicien belé okunda bango oui po bazo mema mboka mabe ozi bango ti bango na suna tie mobimba vivant na kundi yo désordre na mboka oye na suye na kundi un message kuna. Particularité à deuxième édition aux Zanini. C'est vrai, première édition, vous avez un groupe T, vous avez un groupe Le Bon Samaritain. Si vous avez un groupe, vous avez un mauvais souvenir. Maxi, particularité nanga izaka toujours l'été à Kanda. Côté yana méchant na bateau bazo yokate. Humoriste moko professionnel, ba para ba vani nandaku, bazo yokape baza à l'aise. Matea oba kwa côté biso na église te, to profitaka pe ko bimisango na sima ya comédie. C'est-à-dire lelo na bongisi biloko moko ya sika, o na moni che moi trouble na mboka, mais nazo linga eza la surprise parce que biloko na préparer kiango a contact na bato baza kuna. Oui, participation il y a les padres Ferrego la lelo ni événement lelo. Vraiment, je suis de Niance Makoleza Nanzela, le padre Motoyambo, Kakaninga confirma qu'il y a papa. Au bon de la pon album, il y a 33 chansons. Tala le ma meilleure. Oh, tala le ma meilleure chemise et Kangimboka. Au bon de la pon a jugement et Kangimboka. Au bon de la sokina tala si et Kangimboka. Nde azozala na biso wana pena ko pambole pena miso abatu. Yo pa mano banze mwango. Oh, papa. Naza ko bate? Naza mututi. Ça c'est très bien. Toujours qu'il y a un abisso. Pasteur était à Canada. Fabrice Nteka, les boss américains, on a abisso. Fiston Bassen de FB International, agence d'assis. Maman Emeline Zemba, Maman Likelemba. Didier Masuki Mbale Mande Fapembe. Azol Andabisso. Dominique Nkele. Mon am Sagata Solo. Yepsepson, on était à Canada. Et là, tu es là. Oh, Bilambo, où tu vois, puis pourquoi là, tu vas? Merci beaucoup, papa Rabi. Ngana zana problème, mon très sérieux dans Mboka. Bato batinde la ngaba bilamba batu na kataite tala sapato ngana za muta lokola boy ya muto modi kembe ata yo moko papa numéro 56 wantalo golobate nazoka mwa likambo makasi. C'est bon na ndinga to landa lité ya Kanda na scène ndenge akopanza poke lelo toki to landa deuxième édition ya lité ya Kanda et ça absolument bien et ça absolument jiki Makasi abaye bale maye makili
Simangaina kokweya Yesu simangaye Simangaina loboko Konoe Sokio simangaina kokweya Yesu simangaye Simangaina loboko Konoe Sokio simangaina kokweya Sikizambe simangaye Simangaina loboko Konoe Sokio simangaina kokweya Yesus simanga ina loboko kolwe Sekio tikinga ina kokumazela na yo Sekio kamatili balala ngaite awe na seki simanga ye kono simanga ye simanga ina loboko kolwe Sekio tikinga ina kokwe loboko ngaite manana ya nazulila ina loboko Simangaina kokwe Siki kamanda mosala na maye Simangaina loboko Simangaina kokwe Siki kamanda mosala na maye Simangaina loboko Simangaina kokwe Santana zali koluka bongo Ya solo azolo kako kangaye na banzela nyonso ezala na ndeko odire toza na esengo te odire toza na esengo te esi esengo ezali soki ezali tokaka loboko qui sont chargés, je vous donnerai des réponses. Malgré que misala ezali pe nzela zobatela biso malgré tozozanga misala pe tozolia malgré eza na ndenge ya délestage pe tozolia sobela ngai na ye liboso na yo sobela ngai na ye epai na yo mokili ekomi mabe nzambe na ngai yesu na ngai mokili ekomi mabe nzambe na ngai ndakwisa ngai konyekoma mingi na mokili kozanga libala kaka na kongo
makomi bana Israel abaliki bakatisa ebale otuni Mose ozala nini na maboko Mose bisio nazala soke est-ce que bato basimi zenja bomwe na bango bazali awa bafarao bazali awa bafarao bazali bamoïse kaka tute toza bamoïse soki osimi zenja bomwe na yo tozona kakaki na makomi bana Israel abaliki bakatisa ebale otuni Mose ozala nini na maboko Mose bisio nazala soke Nikolo ya maye Obesaki bangozela Aleka kero kona yo Obesaki bangozela Aleka kero kona yo Niko besaka zela Nakole kero kona yo Besaka zela Nakole kero kona yo Besaka nikola Nakole kona yo Besaka nikole Nakole kona yo Besaka maboka Nakole kona yo Besaka maboka Nakole kona yo Tokata Balobi tokata Balobi tokata Dès à Zoya, c'est un jeune très sympa que j'aime beaucoup. Yes. Merci beaucoup mon frère pour ça. Merci beaucoup de la présence de la Binonyoso. C'est vrai, Namoni, la journaliste Basawa, l'artiste et comédien Basawa, Bandekopé, ma famille Basawa. Ton petit m'a beaucoup pour la vie sur la fête et dans le colon et ça la bandego. Makambezo Banda Sikoyo. C'est vrai, tu as qui Kalato Oumeli, Sikoyo. Toni to sentir to vivre Pasteur Lité à Kanda. Na affiche, to mona qui na banderole amemi cercueil. Tomi tuni Pasteur amemi cercueil pour na nini. Message ni les na kati. Est-ce que bomi tuna epene kingai? Bomi tuna kia? Donc ouais bango awa. Lelo to ko bomba te. Nazo kabino te. Lelo to ko bomba te. Ah. Pasteur apapolaka. Tokoyoka ndenge kopapola lelo sika nalingi bomona sikoyo groupe oya Pasteur Lité ya Kanda groupe mauvais souvenir bazosala entrée na bango na kosenga totelema toyamba bango parce que baza l'honneur orchestre ya ndeko Rodrigue Monte bazobeta groupe mauvais souvenir ya Pasteur Lité ya Kanda ayaya
na miso pasi na motema mawa bandeko nakanilisi lisusu mwana oyo etike mwana oyo orphelin pasi na motema. Je pense que le spectacle commence déjà et cependant bandeko na ngai nalingi siko na benga. C'est vrai, ça fait très mal. Je pense que la même atmosphère, musique et kosunga biso lisusu tokotisa sikoyo oyo aza hôte na mokolo ya lelo. L'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda, aza na ndenge na ye ya kotela, aza na ndenge na ye ya komonela makambo, aza mpe na barévélation na ye. Cependant, nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda. Pourquoi cette souffrance? Qu'allons-nous faire pour mériter cette souffrance? Et où tu vas puis? Et pour Mouyanani Onkolo Mungu Baba Tutusambe Mungu Baba Atuna nguvu tusambe. Oh Jésus, nos souvenirs allons-nous faire pour mériter cela? Oh Jésus, on applaudit très fort pour les groupes. Merci. Na kombo ya mauvais souvenir. Kasi eza na message moko. Tozwi pouvoir ya kobondela mpona groupe oyo. Shalom. Shalom. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos invités d'honneur à la grande édition Lité Akanda 2 du 1er avril 2018. En effet, l'artiste et comédien héritier Madiadia Masela alias Pasteur Lité Akanda a une vision. Sa vision est de pratiquer la comédie teintée de nervosité. Une façon pour lui de dénoncer les antivaleurs et de veiller la conscience de ses interlocuteurs. Pour ce faire, l'artiste étant inspiré du modèle d'un père de la famille qui réprimande les enfants pour leur redressement, a constaté que certains enseignements prêchés par les pasteurs sur des faits sociaux ne sont pas pris en compte par les fidèles dans leur vécu quotidien, et il porte sa contribution au travers de son talent.
Cela étant, après sa révélation en 2002 de la comédie communale dans la commune de Kimbaseke, il a été orienté dans le groupe théâtral Le Bon Samaritain, dans lequel il a reçu des diplômes de mérite pour la fidélité et un trophée pour sa distinction. Actuellement, il est le président, comme nous venons de constater, l'initiateur du groupe Mauvais Souvenir. Que vive l'IPA Kanda 2, que vive le Beproka ONGD, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, Dieu nommé. Soutenir les bataillés à Jean Pressé, et il y a une enveloppe, merci. Mbote na biso. Mbote lisusu. Matisa mbote wana muke. Mutu mobane kozela ye basali nini? Makambo ngo eba? Ebanda? Ebeba? Nakwanta? Merci. Nazo papola, zala kalme. Comment etanga kandaki? Merci, na remercier nos artistes et comédiens nyonso oyo baye ko kabola pinza esengo nangai pe na remercier RTNC1 na remercier Wapicom na remercier bandeko nyonso surtout libota o balinganga makasi lisusu kolekeza libota ya internet nzambe apambola bino ba journaliste nyonso pe ba invité nyonso nzambe apambola bino makambo ngo eba eba merci église na sepeli lisusu ndenge boye tokutani lelo kaka ndenge nazolo bozomata deja na mwelo kobongisaki nakoko zonga pamba te esengeli lelo na mela pe mwa mai na yo kaka ya muke wana na ebele wana pesa yango ya mwete na kota na mosindo ya likambo onga na ye kokabola na bino lelo oya koyoka tenga nepe tokoyoka na tena solo babie tongo midi pe pourquoi bosana ningo bosana libela mama bota yo merci na ONG de Proka ah papa Kalo Zamba muna yo Kalo Kalonji papa ya Marco Zama kinya ya toke ne malembe. Merci. Kaka nini na zoloba. Ngana ningaka na tei na tongo na poko yoki. Soki ozoyoka te na kati église na ngako yakate. Awa bomoni déjà affiche. Na memi nini? Na memi nini? Ya keba na papoli nini maboko ele? Na bokoti so mobimba na kati. Politique la kinya mutu miseleki. Landa bien. Lelo na zona bela nini? Na sepela kasuki na tene bembe ya ba chrétien. Ya ba Kristo. Lelo pesa mukola paki. Nzamba pambola ba chrétien nyoso. Amen. Kasi mokolo totisaka mokili mpona kosola na maboko na tata ezalaka mituna nasepelaka na titini wana makasi ntango tokomaka okoyoka bakristo bazolela me balelaka nini lananga bien trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka ona kopakolela yango mpenza bato vide surtout na église nakokitela yo kuna nakobeta bato lolenge na pakolola nyati yo nakwesi yo okota to hôpital ozomona menace Rodrigue Kimoki mwana kobuka mutu mbanga we avato kabwana landa bien tolelaka pamba te mpo na séparation ya bolingo oyo tozalaki nango na ndeko nde esali ete tolela mpo tokomona na lisusu te meza na mokolo moko
oyo tata bombeli biso esika bombeli biso tokomonana mais ya kokamu eza nini na sepeli na attitude ba chrétien ndenge balelaka boyoki mpe mwa nzembo ebeti moke balelaka kitoko na respect mais eza na bato ebele lelo babebisi kufa tala makambo ezoleka na bibembe yaya esi nayebisaki la joie kabelo ndenge azokende kosomba kabelo kuna na mboka wana aluka kompanio batekaka munduki asomelanga munduki nde na kosilisa bino bokokamwa ngana kokota prison lelo mbeli eza wapi yaya awa tolobi bien baza bakretien soki batientie mwa nzambe baibini baleli na botosi mais loko ezokamwisa ngai chrétien abungaka soki aza mutetela soki aza mutetela ngana tunaka soki aza mutetela tala ndenge azobunga abosaniki mokristo yaya papa na Marco yaya yaka kozongisaka enveloppe ko makambo ezalaka pasi yaya mutetela bosanika aza chrétien abosanika aza mokristo yaya ngana kati eglise nanga nazoboya babetisi dimanche euti koleka botunanga nini yaya eglise bazonga bakao na bandako namoni mutu misedeki nake koluka policier moko yangamu na lobi papa tekelanga gasi oya bapolicier yaya nabwaka ngo dimanche na kati eglise bato nyonso bakoyi baka nazoluka grenade yaya bibembe ozomona eza trouble makasi na kati ya bibembe ntango tozokende bibembe tozomona makambo ya ndenge na ndenge yaya chrétien soki aza mongala Shabani tata pambola yo merci Shabani yaya chrétien soki aza mongala kata chrétien posa kata bilamba amina mutakala na miso ya batu yaya ngana ba chrétien turo tokosila na mabe bazobonga rumba na tango apasi na takilembe tata pambola yo mon frère esika nyonso kokende ozokuta tala ngai nazopekisa nazoloba église ndenge kotambola na tu église ndenge kotambola na tu yaya soko meki mikolo nazotia na lisheti na muko hey, obebiseka na makambo nzambe pasteur Gédéon, mon bon Nzambe, mon père spirituel ye nazape na papa molimo boniko nabimi koba yoka yaya mokili ese na makambo ebele kende na province ya Bandundu omona makambo nzamba pambola yo papa. Merci. Azotia kaka mena zo kontete. Kende na province ya Bandundu. Omona bango na bibe bata basa ba chrétien. Kosi? Makamona lobi na kosi? Est-ce que votre timbela yango? Votre timbela tele lo nabi? Yaya!
baza mosali ya nzambe soka yoki ekolo na bango lobi oyo eza mutu wana yembi te oyo eza kaka maloba nde ezondima ya kitoko Maître Zini. Ah, Maître Zini. Ngana komi bo mapamba po bozo linganga mingi bo epona nini. Maître Zini. Nzamba pambola yo. Papa wazo sala mingi pona groupe o. Yaya mo Kristo abungi. Ngana zoka mo likambo makasi. Mo Kristo abungi. Yaya. Ezana bande pona biso moko bazobenga bango ba pomba. Yaya soki nzembu na bango ebandi na ebembe bina bakolo ebembe boki Sambati, Mwano Yangai, mauvais souvenir. Tata Pambola yo. Yaya, Nzembo Soke Betimoki, Baba Flekopa, Milangi Kopa, Machette Zebi, Yaya, Mil Makwe, Nakamo Kanzembo est un appétit à Nengeni. Dis-le, Tata Pambola yo. Spectacle en afficheur. Yaya! Nzembo Soke Beti, maman ya kufeli mwana boyoke liema. Yaya! Milinga diame keyezo. Kaka Nzembo Zomona oyo. Ezo sala badega na zotuna. Ya Nzembo esa na petit ya ndenge nini. Na kon. Mama Wilkie. Mama Wilkie opesi mo lisusu apeti ya bote. Makamu nazolo banakosi. Toke inango. Bobenga na bandaku. Papa kanga porte. Yebisa bango lobi bokozonga te lelo. Nuit de prière. Patrick Dikamba, Ereka City. Kangela ma porte wana yebisa ba sécurité na yoba kanga porte. Lelo muto te sotemi. Te yule kinga na mbam. Sotemi. Mbeli za wapi na michuba ko? Bravo mwana. Ah. Tata Pambola yo. Na bana balingi musala. Na sobo ya menace. Milangi ezana mesa meko sile lo na nzoto. Niterambambi. Nazo moi quelque chose iko? Ah, Roli. Tata Pambola yo. Ah, Niterambambi. Namoni yo lisusu. Ami de tous les temps. Tokende. Porte wana zala ya kokanga lelo mutu akobima te. Sote batala yo. Wa sabati mobali. Komo ya mwana na ngai. Ah, Miti Studio. Soara Miti Studio. Neka kuno filmer. Merci. Na telemeli libala te. Na petisi pe libala te. Na solo bela libala. Po mutu soka bota misuka na mwe sengeli aba? Abana. Nata Kilembe nata. Ah, bo frère ko ngibisa ngapa. Yaya mutu moka bimambango akuta ba commissionnaire bo tuna pri ya lupango ko? Ah, kalokaloji. Ah, Mokondi Frank. Commandant Frank. Asimbe sapato na zoko monde timulungie hein. Yoka ningi na toki. Tala ningi na toki. Yaya, batu bazotine na bilamba batuna kataite. Tuna pe muninga ta ndeti oya lobaki za soulier. Maintenant comme awa yango nde bazopepela mi
Et ça bouti à maï. N'a pas que s'il n'a la caca, bon, nous la chaussette. N'a bien. N'a pas que s'il y bat la tête. Yango na zoyo ka trouble makasi ekoti na kati ya mabala. Toko sila na mabelelo. Soko lakaki na ndaku te. Yebisa bango bakende koluka yo na ba hôpital minene. Bakena hôpital soki te pe 50 yo nini oyo. Bakende koluka yo 50. Yaya la nama bien. Libalo zomo na libale zana makambo ebele. Esengeli mutu abota manasima na ngwa ba. Lodi diglo ah. Ana makambo zole kana libala. Awa bala ki ebiso to tinda ki ye. Tangu nazola bela libala. Nazomo na présentation. Mon bala yeko se présenter na famille à moi. Biso pe banoko to yambi to nganzambi masolo le tikito. Tangu nazola bela libala. Nazomo na coutumier. Wana mukolo ba pesa kabilongo ya libala. La na makambo esa kitoko makasi. Tangu nazola bela libala. Wana nazomo na civil esika ya basoda. Kuna pele tache ya yemanta. Mais ya kokamu eza nini? Awa bani ebiso to tindi yete. To tinda kiyote. Lokola mobala za mutanzoto mikie, mwasa za mutanzoto minene, na sima yako bota bana matate ko? Dekoti! Doze. Mbedi za wapi na mibomako? Namoni dodani. Wana dodani. Mion. Yaya! Tangu baboti bana. Mwasi a se développé. Mobala tikali mutanzoto mike. Yaya! Bible zoloba, aimez-vous laisser les autres? Ah! Linga moninga na yolo lengo milingaka. Na bolingo Jésus alobi atali agi. Na bolingo pe agi salaka. Wana sa mama boteli ba? Moi songi kota muke na mateya. Et ça va caper bien. Macron! Emmanuel Macron! Il y a sa président ya fa? Tala mwana mukia keko bala mama ya tangi saena. Amen. Wana sa mama boteli yo ba? Na sepela kana mwana we liboso mobimba ya tatana? Yaye. Oya mwasi mobimba ya mama na? Yaye. Amen pastor. Oya misa toi koko ya moi? Ya mwasi. Oh. Yaya! Matate kota pana nini? Yaba ko présenter na misu yaba? Yabatu. Asa mama yaba na yo. Soki lelo na quartier ba koma kotonga mwasi na yo. Nanya lukango pa? Papa. Pona nini? Esika uya kineko beta lisolo tangu matate koti na kata libala. Oleba pesa ye conseil ya malamu. Tuna bazo salela ye nini? Tuna nini? Azoki me les places ya bato basala ki na posa ba kota na ndaku wana. Lokola bazo chance te mo eba pesa conseil. Exacte. Ba kozo ba kalingeli makayako. Ba sofi wini likolo. Ba kati matungulu babwaki. Ba katile ba kongo ba pesi asali nini? Nasi me kolia. Oleba suki sabango bazili su salade ba saleli ya sali nini? Tango asili si salade ba pakoli efwe? Omoni nenge na kitiboy. Ese tension ya bitu? Keba ba cameraman bazawa. Usa mutoti. Naboyi conseil. Tango asili si konye ba pakoli efwe? Matate koti na liba? Na libala.
suka mobimba yako nakata nakata bosunga na poison na tombe nango bosunga na poison Patrick Dikamba Ereka City osana mwa poison ya mukia kuna te na yoki bakanyi kombo moko pe sepelisaka nga makasi yaya kobongwa neza mala yaya ngana tika masanga ndenge nini mukolo mususu na melina langwe yaya plaso na kenaki kotia mutu na lala ngana soka nsala likolo ya musu tunanga nini na lala na wese likolo ya kwi eza malamu to eza mabe oh église na moni ba comité ti alléluia Mathis amène à bien nazo courage amène à bien amen les susu yaya na vandia wa na zolandela bino nyonso protocole sungana na mabanga cha mabanga awe bele na bana ko betela bango ka partir la awa oye wana ya mutu munene oye nzoto mikie wana oye wana ya mwindu simba ye azome na semi maseba lelo ayeta kimi lo sambo na moni ndeti bakati makambo mbongo ngapenaka siko tozo sala boye awa nazo kita nazo yati na table ya moko na mo bongisa mbongo ya suke de kiba mbongo nyoso 100 francs nako kitela awa kuna te wane sa bareta papa zonga sima muke nani asana 100 francs na bandi ko bebisa na kangani awa bolimisa awa maître no bi pesa na mabanga ko mutu moko dima ya konfirma kama moto la nanga bien ko pesa na ba 100 francs ko bo pesa na ba 100 francs na so motivation papa na mina ke nous ba 100 francs na ningina so ba 100 francs ba 100 francs we tika laki merci mbongo asuka na sepela ka pesa ko pesa ta 1000 na lobisa pesa oh ya Marie Misamu ya Marie ah ya Marie azo se kwa gaga ah ya Marie na ngai imagine ya Marie eh ko yema kwa sie oh nani na mboko yete na yeko toyo na sana sensa zongi sakatsa pesa ngana zo misela yo pesa oh tata pa mola yo pesa li baleki na yo pesa mon frère pesa na 100 francs tika laki eh David aussi 100 francs wana tika laki merci ah Freddy play ya kitisi kimona c'est ya plata basa wapi 100 francs pesa na 100 francs allez Simoma pesa na 100 francs wana ba misusu baso pesa na bouteille ya whisky merci pesa na 100 francs wana sasa zo fongolela nani merci bakisa mususu zo makolo chama la jeunesse ya pato panda ya plata na boni bango una lisusu non le kadeni ona bongo na zo leka merci ona bongo na zo leka artiste ngombe Dodan eloko yo soko na dia sate ezalaka ya mukiete Dodan to songa ndaku bapaka la porte basi akitoko basawa yaya ame makayo na via midawe boningeti ngapa na sotalo na miswa mabe
naza mutu naza na problème à choix nalobi te nakobalela nazobongama nga nasalaka boye nanu nazwi mwasi te mesi nasombi deja biloko nyonso eza na ndako nazoluka kaka mbongo oyo ntango mobala akotaka boka na liputa soki akoki nake koba biloko nyonso ezali yaya bimisanakeli yaya mikolo euti koleka nazosala boye na kati eglise soki nasakoli mpo na yo ane oyo ekosila to kobala yaya nazosala boye mpo liloba nzambe eyokisa masoni te soki kaka namoni dati wana eko tata pambola oyo nani tala baleki aleki ya misi bayekolanda biso ti yango nakingasani tozomelela wana epasi monikani na nzunga na nzunga na miniti oyo nakinga pesa kongo akomini ayebiso esika nansele na miniti oyo tozomelela wapi nansele na miniti oyo tomela sebastien na bibwa sekolongwana toye na ngwasaba na limete na miniti oyo tozomela wapi tomela na 360 na 7 semaine yoka bakombo baba yoka bino bokeseza lokumu nazoluka ndenge akobeta ye soki silisi makambo ya baba tokena baverse soki ayebite tomela les étoiles ebongo na mongo afula na miniti oyo bazomelela wapi na mongo afula tomela na peniel ebongo na ipen tomela na metro bar bongo na mongo afula na mongo afula na peniel bongo na kaluka tomela shekoko simbali bongo na matali kibali tomela na retrouvaille bongo na maluku na maluku tomela na zone 5 bongo na kisantu tomela na grand libulu bongo na mbanzangungu na mbanzangungu tomela na chendombasi bongo na kazangungu na kazangungu tomela na renové bongo na matadi tomela chez tonton chez tour bongo na gombe na gombe na sela ba VIP dans la fiesta club toana ba basilique donc voilà bongo na kitambo tomela na kitambo ville wapi la kitambo ville ma fiston ça bongo na lufu tomela na ngwasuma bongo na Porto la France tomela na bord ezanga comme pas José Congo na Afrique ici l'Afrique d'ici tomela na Yovi chez Didier Chombo petit Jésus bongo na Luanda tomela na Kibokolo club c'est que le match de la Manchester City Natoro ba pasi monika na tunga mais kapela MBDD maluku na zone 5 na bumbu na bumbu tomela gratos la dalle na makala tomela na 1906 la bandane c'est na mola tomela chez les boss c'est na bakaya toana metro ba na dinga c'est de longwa de na putu na njili place la tombola groupe na ngai c'est to na kimbuta to na dodan c'est to longwa na to na diagonal c'est to lembu na 5 de la tapé merci alléluia amen tomela tola na bossa nous sommes na ba bêtise batei biso nini lelo mapa tomela vino ozoyoka kuzoka bana nzambe aleluya balingi na pembeni bino nde bato bozopembwisa biso yaya yekola mpe koyeba bakombo ya baeglise oyo eza na quartier na ye tangaka mpe makomi na nzambe soki batuni yo lelo na eglise bateyaki opesi mpe flexe biblique elakisi mpe bien nga nazokamwa likambo makasi babali nyonso ya monde atie oyebi soki tolobi na minute na États-Unis bazomela wapi na États-Unis domela business à 43 chez Caleb Lula
Mbongo essaye kukufa. Olatika zotika te. Na kabina. Na kabina tomela eba Simon Louaou. Na kafufu biso nyonso tout. Na minto la tinda yi bango dans Luanda parce que l'autre inauguré Carrefour. Bon, asa mona oya uti nangaba tomela pa ya ngoma na Janza. Yoka. Comme manga mulaide. Asa mona oya uti ko yamba Yesu sika. Nana koti ba formation biblique té. Tozo kuna malemba ko chanter. Zamba ko sungaye. Ako chanter. Napaka Juma. Domela iso la iso. Yo kate. Yo. Lalu. Ozomona. Awa tangu bakomela masanga. Yaya. Soki basuite ba pomba ba chena ba. Ingénieur. Bano yozomona. Awa yekoli kombo babal. Bikende bisonga. Soki kaka nzembo ba pombe bati e beti. Wana si ba melitia. Yaya. Tala buzoba omoni ngai. Mwana tia kana be exemple. Na la kisaka nyoso. Pobo muna. Soki nzembo wana ebeti mama wakufeli mwana boyogeli ema yaya bazokitisa mama liputa na miso abatu mama we aboti yo Bible ezoloba komona bolumbwa mama na yo lakela mima siko biloko abongo pona nini lalu bongo na motema na miniti ona kingasani tozosambela na église nini Somona ba bêtise. Na minute yo na kingasani. Église nini na minute ezo kumisa nzambe. Simon Kanda. Na boma. Basala ba délivrance bako. Lelo bozo mu. Lalu, bongo la moté. Lalu, bongo la moté. Lalu, bongo la moté. Nalobi ngomba na combien? Nalobi bisatu? 4. Lalu, bongo la moté. Nalobi bala combien? Yaya, Bible sur le banabiso. Parmi les fruits du Saint-Esprit, joie pesant Nenge to yebo etozo sekezo contribuer na ça. Yaya okobela tolo pa. Bando kanga ke longi banda tongo. Lalu kinya. Lalu na lobi kinya. Bando kanga ke longi. Awa na tolo soso kabapota. Na lobaka boyi. Vima na tongo vibana. Pasuka soko pasuka. Pastor. Sale loko te. Pastor babengi le hindi na matonge samblamba muna kenge. Kobongo ne yaka malembe male. Loko le sa yambi Yesu na bomo na ye. Déjà kimie ko. Toko landele kaka na balo sambo ti akobi. Omoni nenge totangi bakomba ba église akangami. Nzoka na miniti on kingasani tozosambela na église Jéred. Et pas ya pasteur Kapuku. Soko longwe wana oyena église les jours de pas ya pasteur Gédéon. Wana na ziko dina mote. Osomona biso tozaba na nzambe toyebi esika nyonso ba église sai nini? Ezali. Telema bima. Pastor transport les ata. Merci. Yaya bonzambe sana makambo ebele. Tosape na bana na ngai o ya molimo awa. Basa awa nazo benga bango Charlotte dance.
Voilà, on a un spectacle Pasteur Lité à Kanda, deuxième édition Lité à Kanda. Je pense que vous savez, Bissika Bozaïl, Tozana Yemuro Awa, na senti Pasteur a transpiré, Pasteur Lité à Kanda, impression d'abord, na public qui lelo, na événement d'engele. Merci, 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 merci. Na remercier public nangai, public ya bolingo. Tala ko beta place à boy en plein air. Mboule menanse na nenga li sekite na leli mboule keye kangami moya makasi papa fallait que bo filmaka nyonso bo sala ta lokola documentaire bo mona ndenge nini batu balinga kangai na remercier public na ngai ambiance ezalaki tellement 565 na pamboli lisusu nzambe na bana poto nyonso tozalaki na bango même moral batiki ngai te bantu nyonso bazali bana mboka bazobenga ngai ingeta c'est dit lokwa ndeti na kufeli mutu ah lokwa ndeti na kufeli bazobenga benga artiste ndenge nini ezoleka ndenge nini c'est-à-dire nazaki pena même moral na bango bana ngola batikaki ngai te bazobenga tout moment na remercier bino makasi na moni pena pasteur to moni la telno lelo bazozela pasteur amata amatinde na couper et puis au monde ba cuisse au monde nini comme sous pasteur à séduction bon nazalaki pe na posa public ba mona pe naza poilé oh de ba mona pasteur azaka pe muta ba poili naza pe moi muta ba poil nde yango bolimbisa ngai na ninga mabete mulunge pe zalaki makasi lelo to bana ko fêter anniversaire moko na Karine Mokonzi tangu to silisi kande matinga na kati coupé na bité lelo ezala na coupé merci beaucoup nazo remercier kaka mutu mbongo ebele Patrick Depa na maboyimbo na parazo tikangai te Rodrigue Moke yoka bongo na silisi merci na Multi Studio ah Rodrigue Moke soki na lobina kabelo coupe est-ce que linga linga te parce que ngelo kwa ko kabela Rodrigue Moke linga te yebsa biso la ka biso faire akoya awa lelo le padre akoya faire gola to kamwe pasteur faire yete ezeka stratégie benda public za stratégie te faire akoya ndenge nini hein
événement bandi retard nazo beta en plein air mbule menacé mabe hasa mwana abengi ngai hein abengi ngai na téléphone à s'excuser abengi ngai par rapport ya temps to tchaki to tche 13h30 manquement ya moyen mbongo ezate banda to yaki awa kure ke yezongi yo moko yebi kura Congo na yebaka te soki bayoki nga nazana makamba kuba simbaka yango bendenge nini banda to yaki akure ke yezongi bimisa pe mbongo somba karbira batu ba multi studio batu abolingo ba yedenga na instrument na mungongo na bango ba yembeli ngai na karbira lisusu basombela ngai to potani kure ye ndo moni makamu nyonso e bani na retard moi faire Jésus de Niance le padre ya ezate ayebisinga lobi papa yebisaka ka public libota na nzambe clip ya meilleure chemise c'est bimaki ba consommer yango koya kutayeta le yakelo makambo clip ba ko tinta marka uz benze mne esimbite prière non c'est comme si ezwaki ka banzembo faire ya marka uz ba mission faire ezo simba te ne te osambela ka ba ndenge e ko simba papa ça likamu ya enveloppe marka uz ya pesa enveloppe na bondela pone a pesa enveloppe oui au mon album e ko fongwama yo monite batu pe mususu ba sepela ki ba yi na mo enveloppe awa na pamboli makamu nyonso ekei bana poto tala na befort na ngamoko makamu nazo sala bongo soko bengisinga na France te ba comédien ba kende poto te ba kombata ba kendaka ngana kendaka nazo kende bazo bongisa makambo keme okobeta te na kobeta komo pia no poison bo memela batu kuna on ba kombata ba boyi makambo wana beta ndeti na minute nazo kono beta na Angola ida cheveux blancs Angola beta na yo France na kobeta na Angola pe na poto ezaka ndenge moko soki na longo Angola na ke kobeta poto ngana kobeta ngana za mutu abatu nyonso naza pona ba kombata naza pona le peuple d'abord na kobeta très kitoko ningo so kapona na batu pona ni yebisabso édition ko ya to zelaka année prochaine et ezala wa pitoro. Merci beaucoup nzambe ye moko mutu amayele te me nzambe tata na biso ya bwania tozola muka na nyonso na leli awa Rodrigue Moke ayoki mawa ba Patrick Depa na maboyimbo bayoki pe susi wana bandeko nyonso pasi wana ekoti bango peut-être ko sutuka pe na 3e édition ba yebisingo ko beta ngo na Grand Hôtel yoko loba nini soki na 3e édition na beti na Grand Hôtel wana na porte na ko yebisa maître mabende bakotisa yote bakokotisa yote ibo yo za munoko makasi hein mais na sepelaka na yo poza journaliste parce que ça ba journaliste mususu ba kotisi tribalisme na makambo ya journalisme est-ce que journaliste a cause na tribalisme est-ce que yango kene ko tangela kelasi yo koma tribalisme na kati ya musala o bo kene ko tangela yango bozo sala tata pambola yo Rabi Mavinga. Merci beaucoup atika kangate na makambo nyonso soki pe na lobi na kabele kupo esa ko linga non ozwate oyata kakoli on ozwate. Merci beaucoup pasteur de Kingston bano pe yanga na kambaka na église chorale munene tosana bango même moral awa na Ereka City. Merci beaucoup. Je pense que au mon événement d'Engeleki et Zaki 2e édition elle était à Kanda awa na Imka na place Imka na Matonge lisolo ya indépendance mboka na biso boyebi na meeting ya Bako ezala na esika oyo lité à Kanda lobi ya na esika oyo ko kanisa lisusu bisika wapi lisolo indépendance eutaka abako abeta awa mkolango vite abeta match na Tata Raphaël Simabaye awa. Merci à mingi pamno ba bolandi biso. Merci na pese pa Ngambe ya presse. Merci pa ya Koko Dema. Merci. Merci par Rodrigue Moke, Junior Moyowabu. Merci Wilson Bilili Bogo Sanderson, Didier Masuki Mbale Mande Fapembe na Bostani Ote, Fiston Bastien de FB International, Fabrice Nteka, les boss américains na Bostani Ote binonyo so o bolanda gavi du public tokutani balasima numéro ya sika. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balamande des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse